Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media chansi amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media EHP Media. Ah, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News. Shot News, les lotos sali descente vraiment à Kauka croisement Bongolo Kimwenza, Toye Gokutanana, Papa Nabiso, un grand coordonnier, Yamboka Nabiso Congo, la combo ya maison, ils ont la combo coordonnerie Abdul Ar, donc au Tozana Epena 0 mètre awa. Tozo souhaité déjà parce que Toza juste un début à année Tozo souhaité meilleur V papa. Ouais, merci pareillement de vous engager journaliste. Ogolim sangana vanda so yo permettre. Problème de. Merci beaucoup papa toye awa na maison na yo toyebi ke osala chaussure makasi à l'exemple ndenge Tozo mona eloko oyo et banda ndenge nini okoma osala est-ce que vous avez osala ndenge bana bandeko na biso msuba tambola ba coordonnier to tangeli on na classe to et banda ndenge nini okoma pena coordonnier ozo sala eloko na état oyo. Merci pour la question. En tout cas nga commencement nga coordonnerie nga na sala mécanique générale na classe na yekoli coordonnerie ndenge bana ya kokokote na yekoli coordonnerie na kati ya maison ya coordonnerie et pas ya maître Oré na maître Mbuta Machaka donde na sili ko travailler ensemble na bango tina ya okoma boye et puis na ba recherche libanda na bandeko msusu nde na yo okoma grand net na zabuye. Mais non bien na yoki lo moko lo bien na maître Mbuta Machaka do Machaka oka ya musicien to non Mbuta Machaka do za grand frère na ngana Oré ndanda na pesi bango mbote sika bazali baza zalaki ba grand coordonné ya mboka oyo nde yango esalaki na travailler na bango ensemble tina ya kobima na sa ba recherche mususu. OK siko papa bolekara étape nini na étape ni parce que na omona awa na moni ezana on a talenté et ezalande ni pour eloko komaneti na position oyo komi oyo. Merci pour la question. En tout cas ça pas tout et bandarana na po veut dire ezaka posanyama eleki na tannerie ti e au salaka e comme po ndenge to travailler boye et ala rapina net liputa. Nazi yango, nazi patron, nanga, na kati, na dessiné, na sali croquis, na dessiné, et comme ça pas tout, na l'équipe étape ya machine, après na yo comme en étape ya montage, ne au monde nazo préparé, faut na poser, tire pointe nanga awa, pour bi ma chaussure, na tia semelle, maramtou et vidé. Vraiment merci balandi na biso nyonso tout, oyo bazolanda biso c'est net moment. Tozomona ndenge nini musala ezosalema ba congolais ba fainéant ba congolais ba sala ba créer raté mais eloko moko to déploraka oyo tozosola na bino ensemble nga na olobango na yebike ezape moko ya eloko etungisaka bango baninga ba osala musala oyo mais biso ba congolais so totali yango apesi prix na yo bansadi sa oyo do yo gola te logo oyo Abdul Ara salite. Et pourtant, au sommet chinois et saliga 2 semaines talon intikali. Tam sozo 4 prince talon intikali. Abdul, maître Abdul. Et ça la binonde ni mutaye tam soso minimiser logo yozo sala metozo mona ngondengo sali bene logo yo dersi lo yantika bendela biso bene logo yo talana nu aro ndenge ali. Nanu gute 8 talenté. Bosco soge 8 talents. Et vous en ndenge nini. Siko ndeko nanga osali bina travail ya boye. Mutu moko aye azo minimiser yango. Pour à préférer peut-être les Chinois, ils ont déjà fin prêt, peut-être pour Foutagi fret na douane. Et ça la rabino. En tout cas, ça la passe makasi ça la passe makasi parce que les Chinois au sala, na au sala veut dire biso tout aux artisans. Il y a Chinois et koko mamabe parce que Chinois azozwa simili cuir. Né à travailler na yango ça pas tout pour ba koko ça bandeko na biso ba congolais. Alors que ngai nazo somba pena po o eza cuir ya poso nyama na travailler yango manuel ti na ye ko bimisa chaussure pour na teka et ça la que mutusa ya minimiser yango
veut dire na mona on dirait donc et pas la mona ke mutu wana yebi makambo ya kolata te poto ti na ba mboka misusu bato bayebi kolata so ozi sapato oyo esalami na machine na oyo esalami na maboko veut dire ekokota peut-être pour 5 ou pour 10 ndeko oyo asalaka sapato neti Weston veut dire so otali sapato ya Weston oyo asali na maboko na oyo esalama na machine donc eza na changement ya prix sapato ekozala ezalaki $200 se ekomi oyo esali na maboko ekozala peut-être ba 1500 ba 1000 euros veut dire eza pena la différence écart ya makasi. Et puis, tous donc réclamation est terrible. Il y a des chaussures qui sont les bandes des chinois. Chaque fois, il y a un latiga, lelo, pardon. Mais pour moi, il y a un complexe. C'est pas un complexe, mais un complexe infériorité. Veut dire pour Azwa et Logo, on a sali, on dirait. Ah oui, Logo Abdul Sali, Bablo, Bansadi, ça n'a pas un Sadi. Ça dit ça. Donc, alors que. Oh ya benga sadi sandeza mieux que oh ya zoke lokote ba chinois na qualité mo ezanga zanga tina. Merci beaucoup. Siko tang bosala raboye en dehors ya ba o wana eza population congolaise azo consommer pene loko ba congolais te pourtant ezaki na ndeko na biso mo ya ministre uti koleka Germain Kambinga a lancaki campagne moko consommons congolais. Voilà, siko yo en dehors ya wana ba difficulté nini bozwaka pona ko sala yango ezala production ezala quand même ebelé par rapport ya ndenge ezala moke ndenge bozana. Merci pour la question. En tout cas, tous les difficultés belé hein, netinga naza pena artisan oyo na mi benga naza génie créateur. Veut dire na ba capacité nanga pona sala bien na à l'aise pona sala production ezala ebelé. Mais ba possibilité utile que ça moins nde yango sala que non, to sala o sala peut-être 5-10 paires à chaussures dans la journée précis là. Donc, tous les débrouiller. Même ba prix oh ba déclarer que prix ba sapat na biso ça likolo eza poto za ba moyen te so nazi moyen veut dire machine nazi quantité ya po nazo lela po eye awa ebele veut dire nos en capacité au sala ba kambi na biso Germain Kambinga na bande comme susu to ba kambara biso veut dire ba ye ba vraiment valeur ya métier te c'est ba valeur ya métier ne peut-être ba valoriser yango. Et puis, chômage est dans le chômage est diminué. Vous demandez quoi pour nous valoriser en nini? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Dans le bango, chaque fois, on a mis la CT, Bachaka, Babenga Bisso, veut dire, ce Babengi Bisso, Batloro Abdul, coordonnerie, Nakoya, Nakopé ça. Détail ya moko o esala ke moko na biso tombwama pour production ya sapato et ya ebele veut dire diminuer chômage ils en ebele nga zaki au moins na 18 personnes na moment en tout cas là ko futa bango te na tika na 8 personnes pona ozana bato ozana bana misala o basala na au fait tolo ba travailler ouais ba collaborateur tozana bango alors bazaki ebele na moment na diminuer bango parce que na ko futa bango te vente ils ont moins donc production écriture moins na continuer à travailler na bango ils ont quoi na souffrir bango na diminuer mais ce ba kambi ya mboka ba tcheka veut dire tous en capacité au diminuer prix et puis il y a que ça la production est belle la journée pour et ça la biso bientôt diminuer chômage et puis moi ba makambe belle mabe et ça les ma et ça pour nous osanga musala pe ko zanga ba possibilité ce qui moyen zali ngala na capable il y a au moins 50 personnes na bango ba za musala ba travailler. Merci beaucoup ndeko na biso Abdul Ar alobi azana possibilité ya ko engager to ya ko travailler na 50 collaborateurs va travailler na ensemble possibilité on ezali même akoki ezate ba instrument de travail ezate yango mutezo sa passer to ko senga na grand frère na biso Blaise grand frère na biso Blaise ya RTNC azwa petan ya ko tala ba chaussures awa et ko sala pe bien olé to luka kaka na ba magasin to na mikili ya poto bandeko na biso nyonso to bozotala biso na mikili ya poto vraiment bino pe bozalaka na mwa ba boyebi pe ba place ba matériel oyo ya coordonnerie ezalaka soki pe bokoki ko travailler en collaboration na monsieur Abdul Ar est-ce que possibilité ezali mutu moko amonani amoni ke ba machine ezali ba nini ba raboteuse ba biloko moko ndenge wana ke bo travailler en collaboration pour production ezala mingi possibilité bo collaborer na mutu pe ndenge wana ezali. Oui, possibilité ezali parce que nga nazana mayele mais nazana moyete. C'est mutumora bimi quelque part à lobby que ngala za la possibilité na lingi to travailler no ensemble pour misala o to valoriser yango. En tout cas naza d'accord. Naza d'accord na moment nyonso o ya ko se présenter to travailler et puis ay ba ka ça la pertité. Parce que coordonnerie est un métier noble.
cordonnerie eza na mbongo soki baomona ba cordonnier peut-être na bandenge moko boye eza parce que bazo débriller soki ke fond ezali cordonnerie okobimisa mbongo moko boye peut-être dans 6 mois ozongisi yango donc eza métier oyo eza pena na mbongo. Maître Abdoul, mekana ngolakisa biso mwa muke ba chaussure déjà bosala na ba place mususu bazo sala ndeko na biso Dersil Yantika ozwela biso molo molo tokendaka na Maître Abdoul alakisa biso avec des explications. Neti oyo za œuvre na oti ko bimisa mikolo zèbre veut dire na travail zèbre oyo ezaki pour somoro boya au débrier kaka na kati fi boya ke ngande na salité veut dire ba dessin na yango ne yango oyo tikali ezaki moi pour somo ezaki penda mukie na kati ti na sali yango chaussure ndenge bimi marque auto mona esalami esika mususu te et pas ndeko na bino Abdoul Ar ne asala chaussure oyo eza kutu donc teke no pona okakola eza chaussure normale mututu yo lata oyo alingi lata na cérémonie ya makasi asombi chaussure oyo donc za décidé ba œuvre yango oyo oyo esami utili banda te eza ba œuvre na biso nde to travail oyo eza numéro combien? Oyo eza numéro 44. 44. En tout cas, on a un lokolo, batala pe na kati lokolo ndeni ni ça. Ouais, talango. Mais quand au moins non, va chaussure na longue ça. Voilà. Tozo meka to ko tsanga no pena yango na lokolo. Vraiment chers internautes, botala bino mo ndenge bo revandi na lokolo. Botala bino mo ndenge bo revandi. Yo kakolate. Oyo sikoyo to lobanini. Fallait gagner la kaka Libanais mutasali to chinois mutasali mais c'est un congolais mutasali logo oyo bozomona na lokolo équipe bumba boye vraiment donc to meka otcha maboko po bisoni otuto kende vraiment liboso. En tout cas monsieur Abdoul Ngamo Nathalie vraiment félicitations pour ya osamba kutu ezate félicitations vraiment. Voilà to kotsaki on a lokolo po bino mo bomona ezala tekaka ke bozomona ngoka lokolo lelo moko boye so ndenini bomoni ndenini et pesi na kati ya lokolo to ebite so yango mte salinga ito ngam na sali yango na lokolo voilà talaka ba design yango yo bo samba ndeni voilà donc ezana numéro bien numéroté na C mais nyoso tout oyo ezo salema na ba effort na bango moko nde to lobaka effort perso o pe lisusu Abdoul oyo bozwi yango placement te bokoti na bilo ngala za ta lokote loko mo buna fula batu misusu te ngala za cordonnier complet veut dire na ko lokote loko pa mutu te pona ya kotia na maison après na présenter yango batu c'est mudaye siko c'est langa sapato boy non lobani déjà ndenge oyo ezali eza déjà nano prêté donc eza déjà les années infinité on des abonnés préparés na tia point comme ça na tia semelle après ebima na marché ndenge bomona na étalage. Merci beaucoup ndeko na biso Abdoul sikoyo bosenga na yo goza nini na batu nyonso baotala biso na Congo lokwa na poto po bato ya poto nde batala biso mingi bosenga goza nini pe numéro na yo ya contact kopesa na mutu nyonso to yo alingi a contacter yo vous pouvez le faire pour et ça la moi bien pour bandego belé si batali déjà ba moni nde chaussure wana sali pe ndenge zaki na lokolo ya équipe Bumba donc voilà. Merci vraiment en tout cas biso toza awanga naza cordonnier naza na maele na mutu mais naza na possibilité te bandeko baza libanda partout nde baolanda biso o aza na possibilité amonike alinga soutenir misala oyo ekende liboso to keka na makambo ya musique to ba makambo misusu te so te kana misala oyo veut dire oza décider so bimisa quelque chose au perdre yango te au moins que non au bénéficier plus que oyo bimisaki pour la misala oyo ngana yebi yango don na betaka tolo que cordonnier za métier noble eza métier eza na mbongo tozo débrouiller nde yango ozo mona que non ezo bimondire misala moko ya bato pasi bato baza libanda sa atali à vivre ba cordonnier nde ba vivraka au moins pena que non ba vivraka na vie moko ya bien baza bato pasi te même ngande na so la boye et tozo sala misala mayele za possibilité za te numéro za 09 97 33 76 72 Pandela 09 97 33 76 72 na numéro wana soko benga R2 okozwanga veut dire so na makanisi ou ba projet ya malamu obenga en tout cas naza homme sérieux to yeba nento sala pe to développer et za malamu dedans
au développer, au progresser par rapport à moyens na yo soko tiango na misala na biso coordonnerie. Donc eza misala oyo et avancer ka batu. So salami et Simba. Merci beaucoup ndeko na biso Abdul ndeko Abdul opesa biso vraiment temps na yo ya opesa biso ba explication ba difficulté beaucoup temps na travail vraiment biso nyonso tout oyo to sala net to minimiser bilo na biso ba congolais ezala malamu mingi Abdul papa na biso Abdul ozo apetant ya collaborer na ba coordonner mususu ya bamboka mususu ya Libanda. Ouais, merci neti siko kalamingite touti ko beta tout le monde en Éthiopie. Donc, c'est peut-être où les documents ou les en Éthiopie, où il y a 5 ans congolais, parce que il y a 19 pays. Dans 19 pays, Congo est excellent. On a œuvre auto-présentant qui est limité et salami na maboko to sende. Donc, au moins la peine que nous bango bazana ba machine ebele. O basa la misala biso ka ya ko débrier na maboko na katiti na saldi mais ndenge bimine qualité zaleli en tout cas ezali mystique. Moi formation na zwa mingi eza na Congo na Libanda na meka ko zala na ba Centrafrique na Brazzaville na meka na travail qui mais formation penate formation makasi pendant na zwa ki kaka na Congo. Merci beaucoup formation makasi azwaki awa na Congo yango azoki egola kisa ba travail na ye o ya koli na mboka awa na ba mboka wana ya Libanda. Tango monaka ba sandal ba mapapa ko uta Nigeria na ba grande quantité ba tupe baza ko envier ko ke ko somba ngo mingi et ça la ronde. Na ka pasi. Na yo ka pasi sandal wana be o uta ba Nigeria ba mapapa na yo po ko sala. Na sala yango na qualité ya ko leka parce que bango o ba sala yango ce que Zimai est poli, donc faut pas y aller na réparer. Mais babi no pe bozara cher. Tout ça cher parce que nous sommes bango trop. Tous autres débris net si on a été à sapat oyo, na valeur à $200. Ce qui appuie oyo, na valeur à $200. On a simio ce cylindre à valeur à $100. Ce qui appuie ezali veut dire nazo somba biloko na détail te na comme somba ngro. Dans la facilité, ça peut être à $30-40, c'est facile. Hein? Et puis, dans le Congo, on coordonner ma casse zati. C'est aussi les locaux à Bongo. Donc, on loin. Merci beaucoup, monsieur Abdul Ar. Vraiment, au PSA Ibiso Tanayo, pour nous expliquer Biso Marambo Oyo. Vraiment, te remercier, Petolo, Zongi Sukoloba. Bonne année. Bonne année 2017. Ouais, merci, bonne année à tout le monde. Bonne année 2017. Zamba Pambola a touché Mitema Yamoko Manamoko, au Bastille Golanda Biso, a facilité, Baeba Kopoussa na Pembe Nabiso. Tu as poussé ni près Nabiso, en tout cas, Yamala Mwegozala, Yamabe Zalate parce que Toye Binzambe. Merci beaucoup, Toye Binzambe. Nous touchons vraiment à la fin de notre émission. Ezalaki Yabino Molobeli Ekibumba avec cette émission Short News. Short News, il est wapi, il est na EHPmedia.com. EHPmedia.com, tozomona Papa Edo Amani, hein, Papa Edo Amani recto verso. Ndenge tolobara donc recto verso pena donc aza na ba facette nyonso vraiment topesi mbote na mama, hein, mama vraiment mama JH. Topesi mbote topesi mama Brigitte Tabu na Allemagne, topesi mbote topesi mbote na JF na US, topesi mbote na Talibo Talima vraiment babonane na bino nyonso tu oyo bozwaka temps hein ya ko kota pena na EHP Media pour na Rolanda biso. Topesi merci na Dersi Luyantika oyo azalaki na prise de vie tozanga kopesa vraiment mbote na Epi Bumba pona nini, tozanga kopesa mbote na famille Bumba Mobimba pona nini, Diana Bumba, Belinda Bumba, Nancy Bumba, Pati Basile po Barbia Mukolo Masa ya Charlène Chicago, topesi mbote na Tantine Tekele. Voilà, Nabino Tolobindega Tolobaka, glory be to God.
Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media Chansi Amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media EHP Media ngana lingana nga EHP Media